Mbote ya mingi na bandeko na biso. Comme d'habitude, programme na biso kombo na yango Ana ne Congo. Journée ya lelo tokolobela likambo moko ezali simple et programme na ngai ekozala na lingala ya lelo. Bandeko, likambo oyo nakolobela lelo ezali selema nazosala yango na titre ya rappel parce que mingi na mokili tangu tosalaka makambo lere moko tobosanaka, mais mingi oyo tosalaka na mokili tobosanaka yango, mosusu pe tosalaka tobosanaka te mais tokanisaka ekoleka yango moko. Sake toyeba gravité ya likambo oyo yo outi kosala. Mosusu tosalaka yango kaka po ezalaki plaisir osalaki kaka. Bandeko na ngai, kombo ya kanal na biso Ana ne Congo. Tokosenga na bandeko nyonso oyo balandaka kanal na biso bami komisa na canal na biso. Comme ça, chaque fois toza na programme likambo yango to video o tokosala to makambo o tolobeli e yaka mbala moko na mir na yo. Donc po oko mama oke na YouTube o se enregistré iska ba komi au subscribe, au cloche dans la droite, au cliquer cloche wana. Comme ça, au comment on confirmer ici lango ezango gratuit. Au kufuta na yombongo te pour na ko se enregistrer na canal na biso. Et chaque fois vidéo ko salema vidéo wana e kozala automatiquement na mir na yo et ko faciliter yo po yo otala makambo oyo tolobeli ndenge tolobi e sengaka teke ofinga e sengaka teke toswana, mais pesa opinion na yo bakisa oyo zana yango parce que programme na biso ezali basé na passé na biso ya Royaume Congo, na ba histoire ya vie quotidienne, ba conseil, échange ya makanisi ndenge tolwana ki Congo engangu tulu. Donc na salaka te ponga na leki mayele bino bozana yango tete ya zapo na bongo te ezali ke oyo na yebisi bino oyo ba mikolo batenga nebisa bino na yeko yebisa bino pe oyo oyebaki ke okoyi ko bakisa na oyo ya ndambo na lobaki yo pe obakisi. Donc yango to sengaka na programme na biso. Comme d'habitude tochaka mwa rubrique ezalaka toujours nzembo na biso ezalaka. Donc ekozanga te parce que nzembo oyo esalaka inspiration na batu mwa mingi quoi. Donc tokosenga na bandeko nyonso basepelaka na programme na biso bo mikomisa na canal na biso Ana space ne space Congo avec K, ANA space NE space Congo KONGO. Comme ça, chaque fois vidéo na biso ko salema et ko yana mir na yo. Likambo na kolobela lelo mingi bako kamwa et puis eko faire réfléchir batu mingi. Bandeko na mokili oyo tozali biso nyonso ba passager. Bandeko na ngai
oyo na lobaka ezali ya solo nayaka te pona finga batu nayaka te pona kritike batu mais soki nalobi kombo ya moto seke moto wana asali likambo yango wana nga na bimi nalobi na inventaka te na imaginaka te soki natangi kombo ya moto wana esalamaki boye donc moto wana aza conscient ke oyo nalobi ezali ya solo ekochange te à moins que ayeba na secret na nzambe donc vérité yango wana bandeko na ngai na chaka mingi nzembo ya konono na ebandeli ya programme na biso parce que bato balobaki na ngai que chaque fois na chaka rubrique wana na ebandeli eningisaka bango makila ezongisaka bango moto na moto azongaka na kokola na ye na parcours ya vie bamonaka bapara na bango effectivement ngai pe na santaka eloko wana na nzoto na ngai chaque fois oyo ebetaka makila na ngai ya nzoto eninganaka namonaka mingi liboso na nga namonaka ba grand parents na ngai donc namonaka bango devant nga namonaka koseka na bango namonaka oyo balobaka donc nayebi ke ndenge ebeti bongo moto oyo azotala programme oyo na ndako na ye makila na ye eningani azongi na place na ye eza likambo moko difficile na expliquer yango mais ntango balobaki na ngai j'avais compris parce que ngai pe naza na effet ndenge moko bino bosantaka bandeko makambo mingi na loba na programme na ngai ntango nalobelaki mwana mwasi moko kombo na ye grâce à Menga Vivi nayebi ke lelo bato bakokama susu mais likambo nani esili te bandeko tosala attention na vie ndenge toza kotambola tosala attention tomonaka kaka te ke non biso moko toza na mayele tomonaka kaka bongo te tokanisaka kaka te ke non okosala no mabe après ça okimi ekoleka na yango mabe mosusu elekaka te mabe mosusu osalaki après ça mabe wana ekolanda yo elongoli yo na mokili mabe oyo osalaki okanisaki ekoleka po selo yo eza nango ya moke mais na mutu oyo osalili yango oyebi gravité te oyo ekoze na mutu wana mabe wana ezongeli yo eye penza koluka yo après ça elongoli yo na mokili bandeko nazali koloba pe nazali koteya bato bakokamwa likambo o nazongeli yango mais na vie il faut biso bato to desidaka oyo adesidaka te na vie azali mbwa azali moto te mbwa kutu pe adesidaka okomona ovandaki osakani na ye osakani na ye osakani na ye ti lere moko olingo pusa anta saute aleyo le tango wana mbwa asui seke adeside bandeko soki na bimi boye nazoloba boye nayebi ke bozolanda bozo comprendre nga na si naloba ndenge na vivaka boye nazwaka eloko ya mutu te naliaka mbongo ya batu te parce que za yanga te nakokolia yango te bandeko nazali komashe bamona ngai te mais nazali kaka clair envers bino
ezali méchanceté te, mais nazali moto oyo na desidaka nayebi ke bonté na mokili ekokolia yo. Donc soki ozali telema bon osalaka mingi, moto oyo azosenga lisalisi na yo ozosalisa azomona yo zoba po yo ozosalisa ye, nzoka nde ozosala na bomoto po asengaki. Yango wana bandeko na ngai, likambo oyo tango mosusu nazali kolobela yango te oyo nalobaki yango ekosalema ekochange te. Nasi nalakisaki nini ke non naza na 1000 livres nazongisela mwana mwasi oyo kombo na ye Grâce Mbenga Vivi. 1000 livres wana ezali ya ye, azwaki ba valise ya ba ketch epa na ngai po atekela ngai. D'après ye ke non naza na biloko ezopola na ndako ekopesa nga mbongo, azwa yango akenda na yango. Yango wana ye ayelaki ngai 1000 livres, abaki na ngai ba 2000 livres, mais ayelanga 1000 livres. Bon, donc ezaki pe biloko pe evanda na kona ndako sala keloko mongo te. Bon, namonaki eloko te, likambo te. Yango wana tangu mususu bakanda azana yango mabe azabisa sala envers moi. Tam susu pona 1000 livres, mais tam susu valise wana fallait azwa na ye yango ofele akendra. Mais ayebise ngate ke no biloko za ngo ebele biloko yo ngana kozona nga yango ofele. Ayebise nga bongo te. Yango na mona kita mususu 1000 livres wana na zongisela ye nazwa valise na tam susu yango ngambo na nga. Ngambo mususu petan mususu parce que femme wana na yebi ete. Donc ni na kindoki, ni na moi, ni na butu, ni na mokili oyo nanu tomona na te. Donc pona yeba ye Salomon Mala oyo asalaka échange ya mbongo awa na Brixton, ye moto ayelaki ngai ye ke soi-disant mwasi wana aluli ngai. Alors peut-être refi na nga j'avais accepté kamino, mais nazana mwasi na nga na monité ote bosola kaka. Bon, j'ai accepté ko sola kaka, d'accord. Tant mususu refi na ngai ou bien ko accepter que ndeko na ngai to zala to liaka to melaka, tant mususu yango ngambo na nga. Mais avec les recherches n'a ko comprendre que te et loko moko ezaki na kati na nga bazaki na mo besoin na bandeli lisusu, et loko moko ezalaki kati na nga bazaki na ngo besoin kobanda na Salomon tina mwana mwasi wana. Bandeko na ngai, pourquoi j'ai dit ça? Na tana ebaki mwana mwasi wana azia ko visiter nga na ndaku tout ça, biloko nyonso oyo ye asengaki nga na kabela ye. Femme wana tangu na bengani ye parce que aibaki ba parfait na ndaku na kangi ye na ipsi ya tisor ko ya soutira na tisor. Akena 3 mois après azonga po aya kosenga ngai pardon, mais ça qui nango inutile parce que na sina limsa ki ya kendeki na ye, mais elle a insisté kaka azonga. Erreur na salaki yango wana nzoka nde akeko kombine na mutu moko kombo na ye Chimblo. Lokola Chimblo ayebaki ngai azalaki pe ndeko moko kaka oyo koyeba na kaka tozali bangole, mais nzoka nde Chimblo pe na vi na ye autilisaka ngai bango na Dokis. Donc Chimblo azalaki mutu moko soki aye pa ya Dokis, donc ye abengaka nga, donc soki aye pa ya Dokis kolia na ye ezalaka nga. Donc soki naza na musala akobengaka même 20 fois na musala, il faut na uta musala na leka na ya kosoma masanga oyo ya komela. Donc soki aye na ndako na 9h alors on a 22h bien 21h, donc ya kolia na ye il faut nga mna somba yango na yebite pourquoi. Lelo na kotanga na kombo ya Dokis parce que Dokis azali témoin ok parce que ya na ndako na ye. Les mêmes Chimblo qui refusent que non
nanu esala 7 ans amonanga te. Donc banda nasalaki vidéo ya liboso ti lelo oyo 7 ans tona legi nanu te. Mais il y a déjà 7 ans déjà amonanga te. Wana alobaki yango na ndako ya Père Mulangi témoin, moi c'est Père Mulangi témoin, na oncle na ye témoin, na ndeko moko ayaki na ye témoin. Alors akanisa ki eleki ndolinga na garda ka tout. Si tout ça inconscient, bato na limsaka bango te. Bato bazali ba malfaiteur ba ngosala mabe pour na intérêt personnel, bato wana na posa na récupérer bango boye. Na tala ye président pour ne longue boye avant na mela yo. Yango wana bandeko boye bi toza na poto. Soko beti mutumbata ako kanga yo po beti mbata. Tata na raison. Bandeko femme olko azali zoba. Na salaki exprès ba clé na ngai ndako ya na changer yango te. Donc ba zonga ki na ndako ba yibinga clé réserve ba kendela yango ba yaki chimblo na femme wana Vivi Menga. Vivi avant na barking. Donc ba zonga na ndako nanga à plusieurs reprises. Bandeko ngai ni na zongelaka biloko tu oyi asenga ki ngai. Ngai naza muto musala maboko. Parce que naza la ingénierie industrielle. Donc c'est la mécanique industrielle, pardon. Donc naza muto musala maboko. Donc ba utile oyo nga nazaka nango ya misala. Oyo ezali ko impressionner tant suna pa na sala musala pa na ngai ko visiter ngai akuti na musala. Ataka baloko nazaka nango. Sope za ko kamusa ye mais ezali biloko misala parce que nasala ya musala nasala. Donc ce qu'on a mbongo, il faut savoir utile facile nga misala. Monsieur est sophistiqué et rendre ça nga facile. Il y a ko tester, il y a ko salela. Donc ce qui est azongi na ndako nanga afongola la clé obama yibaki. Donc ba utile wana yangwa bebisa. Donc ce ka kuti ba torche wana za ba torche ngo sophistiqué no ko tra ba truc minere ko donc ye akozwango afongola torche wana achiba call pa text na kati atoko kanga yango. Pour torche est bloqué et koufa elle est belle. Torche n'a rien à voir na ye. Tango azuya ndako na ngai, bo imagine tango azuya ndako na ngai mokolo mususu, nzale sali ngai ngabi na mena sala semulu te. Ake sala nga semulu. Akoje ka menzungu no pe za nzungu za bien te fa nzungu mususu. Ye apesi nga conseil. Un jour na leka na Ticket Max na mona nzungu no kitoko kuna na somba nzungu wana. C'est là ba connaissance ya ex femme na ndenge azo vivre. Oyebi ke asenga nga nzungu wana po akenda nango. Mukulenda na ngaso akuti abena no soma nzungu sestika ndongo bisika na soma nzungu sestika ngo. Oh mais tikan kabla nga nzungu ngo. Oh. Ba kablo yo ngo so izenda ku ngai. Bandeko azonga na ndako na ngai ndenge azaki na clé ibaki déjà. Oyebi ka ya abuka kaka na nzungu wana. Est-ce que vous imaginez? Donc, bande ko nangai na ibité soki bozo comprendre nga o nazo expliquer bino. Donc, femme wana il y a rien na yeba été na vie. Donc, il y a rien. Alors bande ko na lobaki ke ataba mati bakiti bakozala pini. À condition que nazana niongo ya kufuta mutu moko. Nazana ni niongo na Salomon, nazana ni niongo na femme wana, nazana ni niongo na Chimblo. Donc cause oyo ba ponela kingai, cause wana na yebite. Mais basaki na besoin et loko moko kati nanga. Mais nazala ki wrong person. E bandeko na remarqué li kamana mwa mingi na bandeko msusu oyo ba koto ya kangai. Parce que koto ngai acte wana ya ko sala likamoko ya mabe epa na ngai na yebite pourquoi bakoma na niveau wana et pourtant basala bien réussi epa na ngai to liaka to melaka avec tout amour envers bango donc na salaka bolingo na ngai na kashaka ngote mais
bazalaka na posa ya eloko moko epa na nga eloko wana ti lelo nana comprendre yango te baza bazwa de soki eloko bazokoka yango te bakomaka na niveau basala te mabe epa na nga alo bandeko nalingi kaka franc envers bino nalobaki na chimblo nakobikisa ye jamais donc nakolinga te chimblo na mokili alongwa sans ke amonanga il faut chimblo amonanga donc chimblo akolongwa na mokili te sans ke amonanga Salomon na mokili akolongwa te sans ke amonanga donc bandeko chimblo il faut alongola bilamba na misu nanga donc moko chimblo ko betama il faut bilamba donc il faut alongola bilamba alongoli na maboko na yini to alongoli apesinga bandeko donc on a lobby et outi na motema nanga manuzola chimblo ko bikate donc chimblo akokoma mwindu chimblo ayibaki ngate Salomon oko sumba Salomon mkono ko beta yo Salomon ko bima tufi Salomon mkono ko beta yo oko bima tufi donc eko bima yo Salomon oko longola sapatu na elamba opesinga après tamboli simande Salomon makamso ko yasima et chimblo de même eko sala bongo chimblo atabo mati bokiti parole on a pessimino bondi melanga soko ndimite Salomon soki chimblo ndimite tuna vie William Lukao lobaki ki amena lobaki nga boyeke na kolongola ilamba na kopesa ye chimblo na mokilo kolongwa te Salomon kolongwa te na mokili saki bomona nga sanki bomona nga parce que oyo ngate chimblo oko monanga Salomon boko monanga lokola boponaki nga nasala sacrifice boko monanga Vivi bakle na nga ya ndako ti lelo na changer yango te ti lelo na changer yango te Laura bakle ya ndako ti lelo na changer yango te na tika yango kaka bongo bozonga ka bosala obolingi mais nalobaki année oyo 2021 tokosilana na bandeli chimblo na Salomon boko kolongwa na mokili te saki bomonanga fu bomonanga boye fu bomonanga nano Vivi na lobaki soki naza na niongo na yo na futa soki yo osombelaki ngai eloko na ndako na nga oyo peut-être tant oyo yebaki ngai okabelaki ngai eloko na ndako na ngai vraiment ba télévision ezali bima oloba osenga yango nyonso tu osalaki babiloko bochaki na ba 20 oyo ngai ya komela nana kufite bozoloki nana kufi kaka te donc nakokende jamais avant bino botikala ekosalama jamais ekosalema jamais donc ba clé ya ndako na changer yango te na pesi bino temps pour bo continuer mais Vivi ozali zoba ozali ko se baser na matériel ba remplacer yango mususu kuto yo bomaki na boaka yango na tiki yango donc parce que na sous besoin yango te Laura mususu basalaki na boaka ki yango na tiki na nga yango donc nakokoma frustré jamais mais eloko boyebaka te soki boye na ndako na nga bosali likambo nakotaka na monde na nga donc nakotaka na méditation nakoti na monde na nga après ça nazongaka donc nyonso tu wana elongwe sous eloko naza nango sous besoin bon nasombi yango susu na remplace so naza nango sous besoin te
ma vie continue. Sikoyo intérêt ezaka ya bino bebi soki intérêt ezaka nini nayebi na nga te. Intérêt soki ya bino eza nini nayebi te. Mais esengo na ngai ezalaka parce que nazaka na bino natambolaka na bino. Et ndenge nasengaki ekosalamela bongo, mais il faut na tosa ba règlement moko za exister na monde wana. Donc yango esali ke eumisa bino parce que faut na tosa posa na ngai ekokisama. Donc yango dezo eumisa bino. Ngai nazaka na mbangu te ke na silika na longolomba la moko na sala ka bongo te ngai. Ba oyo basala yango bango bakenda parce que babukaki mibeko ngana bukaka mobeko te. Au moins qui que notamment linga na lbino au forcer na lbino. Donc na bukaka mobeko te pokaka na plaire mokili te na sala ka te. Bandeko soko sana biso ba parfum ba tekaka yango na magasin. Bandeko basi secret ya vie ezali ya poto musala. Kende ko sala bakofuta yo okosomba biloko za na ngo besoin. Bana ya basi osape na nzoto oyo koko tekaka. Okuluka pe chambre moko boye osala ka publicité mibali bayaka ototeka nzoto ozo mbongo ozo satisfaire ba besoin na yo. Ko kende ke na ndako baninga te oyo osala bango ba camarade oyo kuso bango ba famille boyi baka. Kozwa bana na yo te oyo oboti na poto. Okende ke pa ya batu oyo osali na bango amitié otinda bango bayibaka tango boza kolia boza kotuma biloko kuna ale bango boza kotanga chambre bazibaka ba parfum batekaka yango. Okota na chambre mutu osimbi eloko oya mabe ele bana na yo ele libota na yo. Soki bana na yo ya bana ya poto bazali tellement spécial bana ya poto bakende ko iba na bandako bandeko na bino te oyo bozo fifre na bango bakende na magasin bakoti bayibi ngana sa mwana ya poto na poto na spécial na poto parfait oyibi na yo ke na yo ko botali spécial bakokanga bino te. Mais soki bokende bandako ya bato bali bandeko na bino liboto na bino bosali mabe soki bo blessé bango bakoki ko silika. Soki bazana ba capacité ya kosala mabe bakoko kosala bino mabe etungisi bino libota pe panzani bokufi pe pamba. O ezali toli nazali kopesa bino toyaki na poto ba réfugié koyoke la moninga na yo zuwa te po azala ngo 8 azala ngo 10 te ezala ka posa na ye yango azala ngo ebele asomba ka bongo mosusu yo azala ngo ye azana yango te. Grâce à Menga Vivi, koya ko sala nga mabete pona eloko na zaki na ngona pesa ki yo te. Ozali mutu soko lingaka parfait, faut ko somba ka yango. Il me semble que nous ozalaki ko sala, n'est-ce pas? Chimblo oyena poto kala, il me semble ko sala kate Chimblo. Mais Chimblo ozalaki ko benga nga tout le temps, na sur le blog olia na masanga. Chimblo nazo sombela be yo na ndako dokis témoin. Ce que Chimblo mutu la ngai oyo pesa yo ko indila ngai likamoni vraiment. Moi si na yo na yeba yete. Bana na yo nebi bango te. Vi na yo pe na yebi yo te. Mais na sala ka toujours osinga ngai na sala ka toujours. Ce que okoko ina ngai osala ngai mabe pourquoi Chimblo? Est-ce que okoko expliquer votre mokili? Na mokili boko longwa boko bikate.